mikanda wana, biblia wana, religion wana. Elongoli ndambo ya elembo ya bolingo etikala kikati na bato. Kaka na respiration, kaka na ba faiblesse ya mwasi ya zemi, baze ko yeba kole ya mwano yeze pete to ze normal. Matrice ze ya kokita to ze normal. Tango baze ko teka ba minere, nani oyo dirigeant nini ya Afrique asala minere na mboko ya kambaka. Te ba yaka kokuta yango. Bilenge bakotuna tolingi to saka soko te poto yeba origine ya maladie oyo suka bako ya koyeba soko eloko moko ya elongo bani te salemaki bako kenda na sacrifice bako kenda na masolo bako kenda na réparation na yebi ke boko silika po bato balingaka te bosembo elobama mais biso tozena mokilio tolobaka bosembo zena ntina te batia yango bizeuzeu. Lokuta ta soko bokotie yango malase kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Esika bakoteka ba diamant, bakoteka mercure, bakoteka uranium et coltan. Biso yonso tokokenda te. Bankoko bayebaka. Mondela ya lobi âge à puberté. A prévoir nini na âge wana. Kombo Jésus. Nzambe wana botana Maria. Zeme molimo mo santo. Motuka ya diesel etambola na mazout nango. Motuka ya essence etambola na essence. Pour régime à moteur et raisonner malamu. Matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola bayei lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayei lisusu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka ye ko biange maka bongo bayindo bola muka tomeseni koloba tango yonso tolobaka bayindo bola muka moindo ngo atambolaka moindo ngo azeko kosala mosala zeko lia zeko mela me po nini to zeko koba koloba bayindo bola muka to koba koloba bayindo bola muka po moindo azeko talaka sa zeko monate moindo akotalaka kasi monaka te raison pour laquelle moindo a réagi saka na retard moindo azeko réagir na retard tango yonso to kosala manaka tango mosusu tolobeli bomo ya bato tango mosusu tolobeli spiritualité tango mosusu tolobeli misala unité de production ya bomo ya bato investissement mais to kamwaka bayoyo bakobenge biso bayo bazalaka mingi contre ya maetolobi soko to simbaki bato ba investir soko to simbaki spiritualité ndenge alaka importer yeya oye komema mpasi trotte négrière baindo lelo to koma baumbu ya baloposo mosusu non ya évangile soko to lobi ndenge nini bato bakoki koina mokili ya monguna kokota na mokili ya tata kelili kolona se bato bakobenge biso na nzila ya singa to na telefone eze bato yo baze contre basepelite ndeko ndombele bino boza koloba bato baya kuna na Kinshasa est-ce que l'état sa bongisi ndeko ndombele yoko mais bato wana baze kotuna soko l'état si abongisi mais tango bayaka apo ya kobima na basi ya Kinshasa batuna kamituna te baze bongo ko décourager be bato oyo baze na likanisa ko ya kosala ndenge nini moto alongwi mikili ya poto na makanisi na o ya lengeli basho yo ya jwaka ba numéro ba chroniqueuse ba journaliste o ya jwa ba numéro bango wana nde ya koyela wana batuna kate wana bamona kambeba ya mboka te bakoyawa bakobima soko ko banda 22h telobi na tongo bakotambola bisika yonso wana baze à l'aise
wana baze vraiment à l'aise. Mais ce que komi bato moko moto moko atei investissement moto moko atei bato baya kotonga na mboka wana bango soko ba facteur ya découragement bandi ko lakisa ba point néfaste ya mboka. Mais yo benga bato baya ko investir mboka wana zena sécurité mboka mobimba bakuluna mboka mobimba makambo malonga te basoda bakangaka. Mais soko bango ba ye yawa po ya kokenda kosala ambiance babangaka kuluna te. Akolala na flat journée mobimba 21h 22h abima ke ambiance mokolo yonso ze na banganda ntaba wana bakobanga kuluna te. Soko toze ko beta masolo ya malamo ya mboka bato baya ko investir na bamboka na bango wana mon frère mon cher ko landaka ba émission yo te tango mosupa du courage ko benga bisonde kondombele tokokaki pe ko salo yo mokili yonso esalaka. Tokokaki pe ko banda ko yamba soko ba beti muziki ba fandi awa tolobi masolo ya mindule. Tokokaki pe ko yamba soko bato ya théâtre. Tokokaki pe ko yamba soko ba kacher. Tokokaki ko sala yonso oyo esalemaka. Mais po nini to sala pe kaka oyo esalemaka soko ezali ko bota mbuma ya malamu te. Te biso to yei ko jongisa conscience ya baindo na nzoto ya baindo. Baindo esika touti bato mingi bakanisaka ki bokoko ya baindo eze bokoko ya lobi eleki. Te bokoko ya lobi eleki eze bokoko ya métissage ki boindo na kimondele. Bankoko mingi to botamaki to kuta bankoko mingi na mabota ba chef médaillé. Toze ko pesa bango grade lolendo po baze ba chef médaillé. Nzoka soko tozongi na histoire ba chef médaillé nde ba traître. Ba chef médaillé nde ba traître donc bango demande la façonnaki na juste mesure po ba bebisa bongo mosala oyo ezalaki na mabele ya baindo. Bato ba pesa ka bandaki sa na coutume un tel mwana tata mwasi na mwana noko babala na po na nini wana tolingite wana botala makambo ya bondoki. Mais bayebisaka biso na histoire mondela bomaki bamboka mondela tumbaka bamboka mondela bomaka baindo akendaka na baindo ezalaka na bafamille mosusu en voie ya disparition batikali mibale mwana yaya mwana leki to batikali yaya na leki po makila na bango ebunga te po makila na bango ebunga te baboti po babanda ko réformer eze ba principe de circonstance. Mais tango tolobelaka bokoko nini tolobelaka bokoko yambo loposo pembe aya kuzwa supériorité likolo ya baindo na bankoko na biso mwana mobali tango akokisi 12 ans lokola bakoko balaki na principe spirituel bayebaki kotambola na molimo bayebi ke na mibu zomi na mibale mwana akoti na âge ya responsabilité même na mokili ya molimo bakomi kotangela ye responsabilité wana eza barègle spirituel na 12 ans mwana mobali abandi ko subir formation wana bo observe na bino bato boze na bana ya bamibu zomi na mibale okomona mwana mobali babuto bandi voix efungwami mitu ya mabele bandi kovimba lokwa mwasi mwana na mwana mobali tolobi effectivement na mwana mwasi bokomona pe développement bandi mitu ya mabele bandi nyonso bandi babuto mpe bandi abandi koyoka pe soni esika soko pe baboti mosusu boze prudente bana basi bagumba makakomi ko bomba mitu ya mabele wane bandi ko bima ye 12 ans mbula ya kibomoto bana misusu pe bamonaka ba cycle mensuel na bango donc ba période ba règle na bango na mbula wana bankoko bayebaka mondela ya lobi âge ya puberté
prévoir nini na âge wana te bankoko ezalaki âge oyo babandi ko orienter mwana mobali mwana mwasi aza na orientation soko na kikumi mwana mobali aza kuna na kikimba formation mwana mobali akoyeba zamba mwana mobali akoyeba mai yebale mwana mobali babandi ko investir na kati ya mwana mobali mwana mwasi pe kuna babandi ko investir na kati na ye mwana mwasi azalaka nani mwana mwasi azalaka motongi ya mokili mwana mwasi azalaka nani mwana mwasi azalaka oyo nyonso azalaka ye moto alambaka kisi ya liboso moto aliaka na mokili babandi ko lakisa mwasi valeur na ye na société mwana mobali pe sika kei babandi ko lakisa valeur na ye na société rôle na ye oyaka na mokili non pona kozala observateur mais poza l'acteur ya mokili okotala mokili lokola observateur te mais oko participer na évolution ya mokili esike zezamba okokata poti ya ndako yango wana tobengi évolution tango mondela komi tolobaka yango abandi na kodepouiller bavaleur atui bavaleur bato nyonso ya mayele ya felika mondele amema tango boki kuna bayindo nde basala ascenseur batangaki kuna te ezalaki valeur oyo bakendaki nango mosala nde kei komonela makuna moyindo nde asalaki lampe tempête lampe à tube moyindo nde asalaki soko réfrigérateur moyindo nde asalaki téléphone moyindo nde asala mpo badepuyaka afrique bavaleur nango afrique etikali na bato oyo bayebi lisolo te tolobaki yango na manaka eleki méfiance devient envers le jeune bati songi po ya kokabwana ya bambuta to bakulutu na bilenge tobosana te tango bamemaki 3000 jeunes congolais bakei kopesa bango na 3000 jeunes filles portugaises oyo basi ya ndumba bana wana tango bayaki bakotisaki bongo ezaleli ya trahison na mabele ya felika bilenge babandi ko trahir bankulutu kulutu yoso ayebaki eloko bakoyeba ngo na bilenge wana bakotisi système ba whisky kolangwisa jeunesse yonso ba bilenge bakomi bongo kofunda bakulutu ezalo batamaki na zamba balakisi esiko batamaki ezalo zaki na mayele moko balakisi ndenga nini bakoki ko contrer mayele wana po bakanga bino na facilité tango mondela kumbi ba valeur a déformé l'histoire. Sima ya ba génération a déformé l'histoire. Yango esika ba ekotangisa bayindo histoire ya mwana seyoko ya Nzambe. Kombo Jésus. Nzambe wana botana Maria, zeme molimo mosantu. Mondele wana nde ekotangisa bayindo histoire Adam na Eve. Touta na koko moko. Nzambo asalaka mokili na liloba. Que la lumière soit. Nzete zala. Nzete nini zala. Nzete botaka kasa ya fer de laurier na mikili ya poto pa na biso ya lakate. Banzete mangoro banzete biso tozena ngwawa ba fimbota mbota. Banzete yoso biso to akana ngwawa pa lo poso pembezete. Nzete nini nzambalo bakela. Te baye kotangisa biso nzambe moko ya automatisme nzambe moko afanda nzambe moko abundaka na satana mokolo moko bayokana ki lesu te kontra na bango ebebi nzambe wana tango babundi atindi betumba soko baange babundisa satana leki bango na makasi kanda nzamba bwaki ye na se malheur à vous Soko les habitants de la terre, car l'ennemi est descendu vers vous. Wana selon histoire ba ki kotangisa bankoko. Tata nini wana abundi etumba na monguna kokita bwaka mongune pa ya bana. Alors ba pena bana malheur à vous, car l'ennemi est descendu vers vous. Histoire basali montée de toutes pièces, ba scénario, ba théâtre to ba ya mangobo na ya jouer. Mondela komi kotangisa moindo automatisme. Nanzila ya losambo nde moto azwaka yonso. Quoi seulement? Malamu na moto yo andimi sans koluka komona.
moyindo autaki na mokilo ayebi nzambe aza énergie soko alamuki na ntongo asengi énergie na nzambe pour nourrir homme intérieur na ye esprit lokola mosuni moto aza acteur ya mokili yango wana bankoko bazalaki kokenda mosala yango wana bomoni évolution ya tango âge ya Pierre taillé, âge à Pierre Poli, âge à métallurgie, évolution ya mokili. Wana po moto ebaki ase acteur. Po moto ebaki ase acteur. Abandi na boato, malembe ase kokola. Moto ase koyeba évolution. Pour se communiquer, moyindo asalaki lokole. Lokola diversifié ba son. Son oyo kolakisa nkumu mokonzi ya mboka roi lingia solola na bilenge son oyo lakisi tobungisi mobange son oyo lokole soko betami boye elakisi masolo ya bilenge bango na bango son oyo soko betami boye communiquer moko rapide likambo moko koi na mboka oyo baibeli nango motuna makolote moyindo azalaki à la page tango toze koloba communication na lokole wana eze na mbula nini yambolo poso pemba ya et tant que tu es dans le Congo, et c'est quand tu es dynastie, empire wana. To tamboli, to utaki na couche, to kendaki na nubi, to zeko kita. Ba génération à ba génération. Soko moindo wana salaki ba pyramide tango Abraham aye na Égypte. Akutaki ba pyramide c'est la li ba plus de 1000 ans. Donc to uti kala. To salaka molangi kala. To salaka soko ba cuivre kala. Moyindo atambolaki na évolution ya mokili. Baye ko tangisa moyindo observation ya mokili. Sambela nzambe pozwa. To betaka ni solo moko musu toza koleka na nzila. Pasteur moko ya tata mobimba vraiment mandefu ebele. Mandefu ebele alati cravate moko boye. Aze koyebisa bandimi na ye soko adana eve bali akambuma te. Ndenge tofandi kaka boki nzala lobi fufu loso na madeso ekita wa ekiti. Fufu na ngombe ekita wa ekiti. Soko adana eve bali akambuma te. Mais tala aliénation, tala bozoberi ya moto. Fufu na madeso ekita wa balambeli yango wapi? Balambi yango na mapata? Yango loko mondele akotisaki na cerveau ya bato. Génération nyonso ye ko exprimer langage ya mondele basenga kanzambe na biloko nzamba salaki avant que la moto. Tata keli likolona se na bonzambe na ye ayebaki moto akobela. Étape ya suka ya tata mokeli asali eze moto. Moto aze concret. Matière. Et na matière wana ezalaki ekosenga tata mokela yebaki ke matière wa salaki ekosenga renouvellement ya ba pièce, renouvellement naturel. Atiaki estomac, atiaki pancréas, atiaki poumon, atiaki nini et ayebaki biloko wana fo ezala nourri. E biloko wana po ezala nourri, tata mokeli abandaki yambwakela moto. Abandaki na kosala biloko ekoya ko nourrir nzoto wana. Nzoto moto ekokola na nini ekokola na bilei. Nzoto molimo eze faculté ya ye moko tata keli likolo na se. Yango asalaki matembele, asalaki mbala, asalaki mbisi, asalaki ebwele sosoli bata moto akolia po akolisa nzoto ya mosuni. Nzoto ya mosuni tango ekolia kaka bebi loko aze kolia na kati ya positivité négativité ali. Ata moto kolia naturel mais ekozala na ba substance néfaste na kati ya bilia naturel wana. Po mabena malamu etambola kelongo. Quelque part moto akobela. Kobela ya moto ezalaka mingi pe kufa ya eteni moko pe kosekwa ya eteni mosusu. Abongiseli ye makoki mino. Tango moto abeli po kufa na eteni moko sekwa na eteni moko mino ezali.
tant mosusu bososole kozala mingi ta kufa c'est quoi tomona ka mwana soko abotami na étape yonso ya évolution ya mwana abelaka bakulutu babaka te kon se paniquer no taleki libumu kon se paniquer te jwa kaka mwa pemba pesa ye ezekaka po alingi ngoloma ingeta étape azalaki nango ya kofanda lingi kufa alingi abotama to sekwa na étape ya kongoloma soko ngolomi akomi na suka ya kongoloma étape ya kongoloma ko kufa aleki yango tobengi yango kufa alinga jwa sikao étape ya kotelema akobela elembo soko akomi na suka ya étape ya kotelema po banda kobwaka lokolo akobela phase yonso ezekaka elembo zekolakisa eteni moko kufi botami to abandi eteni ya sika na bomoi tata mokele a prévoyaki po ayebaki moto akobela ayei kosala moto akuti basalela ye nyonso na mokili azena posa ya mai akuti basalela ye mai azena posa ya kolia akuti bilei ndenge cerveau ya moto ze kokola ndenge moke moto ze koyeba kosalela mai batela ye na mokili ne bandeli moto apolaki mbula tango apolaki mbula sima mbula epesaki malili akomi kokimela mbula na bagrotte eze mosika esika nyonso mbula ekobandela ye il faut luka grotte babandi kobatama na banzete ya minene mais po nini te tobanda kosala motondo moko ejwa lokwa nzete me ekotisa malembe évolution ya mokili mondela yei kotangisa biso nzambe moko ya automatisme pe moto moko observateur ya mokili moto wana ata yoki posa ya matembela kangi miso prier sans cesse nzambe na yeko senga yo bilia baninga baze kolia ngai kaka nzala bandana la mukaki moto wana zangi ba pantalon ayeko senga nzambe moto wana zangi bidon na ndako ayeko senga nzambe tokomi observateur ya mokili kotala mokili na pamba pola telamba baloposo mosusu fu basala polia baloposo mosusu fu basala mais nini moto akosenga na nzambe soko ze renouvellement intérieur te soko ze énergie te mais moto akosenga lisu nzambe mbala te asalaki mbala yambo asala moto akosenga lisusu nzambe bilei tasalaka bilei yambo asala moto akanisaka na nzala na yo asalaka bilia akanisaka na kobela na yo asalaka mino bokomona na mboka bazalaki na esika te ya kolukela soko pharmacie mwana beli bana mosu batelaka na se ateli baluki nkasa kuna basangisi soko na mafuta bakalingi bapesi ekila kolia susu tomata mbumetela te pilipili etela te kotela ya mwana oyo kosila mwana joi retare na kotelema jwa nkasa kanga ye na makolo kanga nini banda kosukula mosusu soko lingo sukola tsaka nkasa na wana nyonso po bayebi tata keli likolo na sayebaki tokokimela kuna na zamba yango bokomona na bamboka soko maladi moko ekoti bayebi provenance na yango te bakulutu yonso basage yonso bakosangana ndenge nini maladi ebeti na mboka bapesi nkasa oyo resiste bapesi oyo eze maladi nini babandi na kotuna bilenge nani asalaki oyo elongo bani te na mboka bilenge bakotuna tolingi tosaka soko te po toyeba origine ya maladi oyo suka bakoya koyeba soko eloko moko elongo bani te esalemaki bakokenda na sacrifice bakokenda na masolo bakokenda na réparation wana nde bomoi naturel ya bayindu wana nde bomoi na biso toyei na tango ya mondele élite intellectuelle bato ya mayele bato batangi de génération en génération bato bazé kotanga bato bazé kosilisa bakelasi moto soko atangi mingi akomi compliqué kutungana kamwa kana mboka na biso balakisa nga bato mosu balobi vie oyo
akoma liboma po mayele le kaka ye mingi. Oh mais ele kaka nga motu akomi liboma po mayele le kaka ye mingi. Oh mais c'est que ba savant yo so fo ba sala bato maboma po ba sala biloko existate na mokili akei na mokili molimo a Dieu eloko ayeko zalisa. Mais moto sala avion zeli bomate, moto sala fusée zeli bomate, moto sala hélicoptère zeli bomate, moto sala ordinateur azeli bomate. Mais mayele ya ndenge nini? Mayele ya ndenge nini? Loi apesanteur et lobby corps yon se suspendu dans l'espace et que subir pression atmosphérique et que kwea et que subir loi apesanteur il faut kwea na se. Mais motomoko a imité ndeke. A imité ndeke. Balobi kaka imité ndeke. Mais mayele nini asala ki po imité ndeke ayebake ndeke abendaka mupepe kufanda na mapepe. Yasala ngo na ba réacteur etondisa mupepe na kati avion mupepe tala calcul abeli liboma te. Kaka bato mayele ya bayindo nde babelaka liboma soko mayele leki. Soko mayele leki mayele ngwa kujwa wapi na mikanda bato bakuma. Moto atangi akomi na université, c'est l'explique akomi na univers. Akoti na botata mokeli. Mais pour défendre mayeye a outi ko découvrir na univers, il faut tanga mikanda ya bato baleka. Akosilisa etelo na ye université na ye na mikanda ya bato na ba recherche ya bato. Mais il y a outil univers. Pourtant, on va université. Outil, ok, on a univers. Et bandi ko sala mayele ya mondele, telo ya mondele. Et bandi ko former auxiliaire, basungi. Bato batangi mécanique générale. Pour basala ka devis, ya ba pièce yo lo poso pembe a salaka. C'est-à-dire atangi etelo yonso atangi soko atangi 18 ans soko atangi 20 ans po banda kotekisa ba pièce mondele soko aye sika motuke bébé ya ko sala kaka de vie oyo sengi to réviser moteur mettre cylindre joint de kilage soko nini kenda na tour bloc moteur kenda na tour au du de vie o bandi ko kenda ko luka na ba maison ba pièce de rechange. Ba pièce mosusu ba koloba na yo oyo mondele nano asali yango te awe izaite tika misolo to commander yango libanda. Mais moto wana tangaki bato bakei na médecine batangi na médecine po basala nini batangi na médecine po batekisa nkisi ya mondele po ba dépôt pharmaceutique ya loposo pembe exemplaire na mokili. Te atangi soko 20 ans abimi médecin boze ko respecter kaka na lolendo na molato ya pemba lati mazena ye motekisi bielo poso pemba ko salaka auxiliaire soko kei a recommander yo examen wana ze ko se référer na maye mindele batangisa ye soko moni boye seke ascaris soko moni banyamo ze ko kenda boye seke amibe wana komela moto wana nkisi oyo soko atali amoni pa amiba komeli ye kisi oyo ati entre parenthèses na suka importé yango ndezalaka malamu te atangaki po ya kobakisa te valeur moko epai ya bayindo mateki po akomisa bokasi ya mondele esiko mondele akomite c'est-à-dire azena ye awa mondele moya tinda aya ko bando teka bakisi na to ya ko sala publicité ya bankisi na ye awa zete a former élite intellectuelle na médecine po batekisaka to batekelaka ye bi aze ko sala kuna epai na ye a former électricien ba ko sala kani devis interrupteur disjoncteur câble wana bato bakelaka kuna nde bateki yoso yo mondela yeyi nango yango toro bakelite intellectuelle ya lelo basé auxiliaire baye kokokisa posa ya mondele na ebite bino pena banda ko bobakisa bitelo nini oyo
moyindo atangi lelo o ezepo na bolamu na ye lelo ekomi mwasi moyindo pasi po abota na voix basse soko akei kaka bapasoli césarienne mpo nini mpo mondele alobaki mpa na ye kobota ya kimi ezalaka césarienne te biso tozongi na bonkoko na biso basage femme tolobaka yango basage femme bamama na biso babotisaka na ntango wana rien que na respiration mwasi abandizemi surtout na elenge na ino abota te soko abandizemi babandi kolandela ye régime alimentaire ekomi adapté na mwana wana eze kobota ya liboso kaka na respiration kaka na ba faiblesse ya mwasi azemi baze koyeba kole ya mwana oyo eze pete to eze normal matrice eze ya kokita to eze normal sans concours ya soko ya échographie eze observation ndenge baze kolandela mwasi azemi ndenge zemeze kopusa na baze kolandela respiration bakoyeba mwana oyo aze na position ya mabe aze koya kopesa makolo ezalaka mwa accouchement oyo etungisaka bilia bakochanger régime alimentaire bakopesa mwa nkasa mibale ekobalusa mwana akozwa position normale akoya na motu esoko aperjuste akoya na makolo eze na lolenge bakopasola libumu ya mwasi te biso bayindo tobotaka na césarienne te médecine ya mondele lokola bamonaki maternité normale basi bakofuta moins de $100 po aboti na voix basse aboti normal ekomi moke po oyo lelo mokili ya bacommerçant il faut oleka na césarienne po facture koma na $300-400 sima wana eze na traitement mobimba bakisi ma il faut batiaka soko nini mwasi aboti bankoko na biso bayebi akoti wale kuna kofandela mai ya moto lelo mondela bongoli eze na bakisi nkisi ya pharmacie tata keli likolo na sapesaka bato na bato etamboleli na bango bato na bato kozala na bango bayindo ya bango loposo pembe ya bango kuna ba jaune ya bango ba motane ya bango bato na bato ba respecter ba principe na bango ndeko moko alobi na ngai ndeko ndombele biso bayindo towaka motema mabe wana uta banda bankoko na biso jalousie ya biso bayindo songi ya biso bayindo tolinganaka te tokokaka komona te moninga mata yango wana tia na mikili ya poto tokokaka kosala ta bamitualité te communauté congolaise communauté africaine eze pasi po basangana nayebisi ye obeteli nga lisolo ya mondele ndombe obeteli nga lisolo ya moyindo ya ntango ya mondele nga nalaki na kokola nga azali kosala nkisi bana babotamaka na bakosukosu ya makasi akoyebisa ye kenda sala elembo bwaka eloko elembo ya soko ya nini ya mwa musolo muke na lembalemba wana kenda zwa lembalemba wana nkasa wana tiaka shofaka na mwa moto tiaka ye na motema zwa soko pemba azalaki kosangisa soko na eloko nini pesa mwana gratuitement tolobi nde bato ezalaki mwana komi malamu po esatambolaki mi wana kutu na eleko oyo kaka koko wana nazali kobeta lisolo na eleko ya mondele kaka nabatelaki kibonkoko na ye par rapport ya oyo mama na ye alobaka na ye moto mosusu azoyi alobi nabebisi bamisolo na bopito ya ndenge na ndenge ekobongola makanisi ya nkoko taloba lokola si balembani nango nga na kolonga yango nga mpe natia facture likolo te bato ya panzi bato babelaka panzi koko akosimba asimbi anyolisi mikolo mibale mikolo misato apesi yo nini abi kenda banda kolanda esili
on a mokili ya mondele eze commerce. Eze commerce. Sikawa esika tokomi lelo. Tango baindo bamonaka loposo pembe baze ko bunda po ba mizalisa pe batika écriture batika expression na bango na mokili. Yo moindo salaka nini na eteni na yo. Prier sans cesse. Kenda pa ya pasteur basalela o miracle oyoki motu pasi miracle o semaka teto ebite. Moindo ze ko sala nini. Nayebi ke bokosilika. Po bato balingaka te bosembo lobama. Mais biso tozena mokili tolobaka bosembo zena ntina te batie yango bizeuzeu. Pe lokuta ta soko bokotie yango malase kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Baindo batalaka be mokili. Abotamaki te akufi ayebite ntina na ena mokili. Po ninya botamaki ete liwa yetwe ye ake ya kufi. Bato yonso lelo ya mayele loposo pembe. Bato yonso ya lelo ya ntina loposo pembe. Yango facilement faut respecter tout ça à la lettre nzambe loposo pemba kumbela biso. Yango lelo facilement faut tout ça peut to glorifier mautaka et pas ya loposo pembe. Baindo entre bango bandimanaka te ndeko wana lobi nanga communauté congolaise et communauté africaine bakoka kosangana te na mikili poto même okila mondele principe de base est divisé pour mieux régner. L'hospitalité africaine bondeko ya boindo tolobaki yango na manakeleki mama lambi akotala te akokabolela bana yonso oyo ekutani wana ndenga zeko lamba soko wana neleko ya loposo pembe motema wana moke tikala kiloko wa mwandaka bongo esika to uti moindo azalaki na motema ya ndenge nini me bobosana te biblia nde kaboli baindo biblia nde separe baindo bakoma ya kokesana baindo balinganaka te au nom ya biblia baindo basepelanaka te moto mata au nom du christianisme na ba religion mosusu importe moindo ayebaka principe na sepela na bozu ya moninga po yanga pe fungwama na vuvwa mwezaka na loyembo moko toyembaka tuyaki na mokili moto na chance na ye kolula ya moninga te okobungisa oyo ya yo tuyaki na mokili moto na chance na ye kolula ya moninga te okobungisa oyo ya yo moto abotamaka na mokili na likabo na ye oyo tata mokili apesaka yawa na mokili tango baloyembo wana ekitaka baloyembo na biso eze baloyembo oyo yaka kotalisa etamboleli ya baindo esika touti yango kaka nesongi ya nzela bayei kolakisa na eleko oyo tobengaka bango ne ntsongi ya nzela molakisi nzela mokobi misala ya 1921 wana ezalaki réhabilitation ya l'homme noir pe réhabilitation ya mokili soko nesongi ya nzela baye kokoba misala ya 1921 bakozala banani bakozala be baréhabilitateur baye bongo koréhabilite l'homme noir pe na mokili yango bakoyebisa mokili moto na moto fandela awa yo kuna zalela awa yo tambola oyo yango na mikanda bakomelaki bandeko ya mikili ya poto balobi mokili etamboli mabe po etamboli na cycle ya domination esengelaki mokili etambola na loi ya complémentarité po baye ko réhabiliter mokili bayebisi baindo tango yo sobelelaka banzambe importé nde source ya malheur na yo source ya misère na yo yo pose peuple oyo oze na nzambe yo nde mwana liboso ya mokili yo nde mwana liboso ya mokili lelo moindo observateur moindo likunia te moindo ayebaki oyo ezangi ndeko yango ezepa na ngai oyo ezangi epai na ngai yango ezepa ya ndeko mobeko batambolaki nango yango ba société africaine bazalaki kofanda esika moko
yango bazaki kofanda isika moko bandeko balandi tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Ce n'est pas de fait que bato bako sambela abala mashimbara kala kala bondo halobi na parlant langue bongo tango yo tolobaka normalement ça gani langue te lingala ya langue te ope balobaka français ya langue te donc lango balobaka zakaka shikala kala 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 bondo makashika manachala nde alobi ya langue mais botala degré bakanga cerveau ya moto moindo po moto abenga mazena bonzambe il faut bimisa mongusu na nzoto ya moto il faut bimisa nyau abimisa soko eloko nini nazalaki na libumu pasi passer atinga loboko mais ezena ba fille mosusu bazena na ba règle douloureuse libumu pasi pas ya mwasi il faut tout nezenini passer atsakinga loboko na libumu pasi mbala moko si bongo soke ze ba règle douloureuse mais sans awane ko tsonga lisusu pois c'est nature na yo ba règle na yo ya kana mpasi wana te pasteur atia loboko bino moko boko mako semisa yango dadi alobaki ndenge na zeko lota boy mama nde na Kinshasa zoloba dadi alobaki bonzambe mobimba ezeka kapo ya kubangisa bato bonzambe mobimba ezeka kapo ya kukanga bandoki eye kosilisa eteni ya bolingo ya bondeko etikalaki na motema ya baindo mikanda wana biblia wana religion wana elongoli ndambo ya elembo ya bolingo etikalaki kati na bato mpo nini la Bible dit il est écrit dadi alobaki bishop alobaki archibishop alobaki mais botala na ino etamboleli ya ba archibishop ya ba bishop ya ba dadi na bino na mokili ekumbi nini lobi balobaki na bino tout est possible à celui qui croit. Mais le Covid-19 a to croire nango foki makaka. Eloko yonso ezena nzila ya Yesu ezalaka soko eko résister te na présence à Yesu. Mais le Covid-19 n'a pas bangi yango. Bomoni misa ya pas que salami à huis clos. Mais yende auteur te bangonde auteur compositeur ya christianisme te. Bangonde boteur compositeur ya christianisme basambeli te poni la lobi no bande kwa mikili ya poto na confinement na ba pasteur bandimi na bango baze ko kufa te bozoba ezwaki esika yango na badajo mingi tozalaki koloba toza koloba yango balobaka bozoba liboso mayele na sima te wana mokili ya loposo pembe na mokili ya bankoko mayele liboso bozoba na sima yango bomoni ba adage bankoko baki koloba bapesaka mwana toli yambo akota na zamba kasi soko auti zamba te po nini bakopesa mwana toli yambo akota na zamba po yango wana mayele na zamba ezena banzube ya poison ya ngenge ezena na banyama ya kanda ezena banyama ya venin zala mayele ndenge nini bakoyeba nzila nyama ya kanda lekaki ndenge nini bakoyeba nzila nyoka ya venin lekaki ndenge nini okoyeba pe nyoka oya zena venin to na venin te yango wana mayele liboso bankoko bayebaka mais lelo na mokili ya loposo pembe na ba oyo batangi na ba oyo bakei ko sambela na ba oyo bakei ko sala politique bato wana yonso baze ko sunga kaka loposo pembe la preuve en est basundoli ba village natal kuna ndeki ndoki ali politique bokambemi to bokambi ya bankoko na biso ezalaki spirituel ndako ya mokonzi ya mboka ezalaki kozanga bilei te chasseur soko akangi nyama oyo na ino amona te banda bandi mosala na ye moto akolendisa ye te oyo ya mokonzi abomi nyama parti ya kitoko ya nyama sanke moto ateya sanke moto alendisa ye ya mokonzi ndenge lelo bakoma koloba na bino lona pa ya nzambe moko imaginaire oyo bobukaka te banda kolona misolo po mpe nzete ya misolo ya laka te
Mais bankoko bayebaka ntina. Po nini bankoko bayebaka ndako ya mokonzi kokezanga bilei te. Na bato bameka kokenda na bamboka bayebi. Soko komi na mboko zemo paya. La première des choses bambolombolo bakumbio pa ya mokonzi. Quel que soit ngonga, oko komele pa ya mokonzi, o se présenter. Kunande bakozwela o solution. Mokonzi nda yebi na bileyo na zena ngo moto ya zeko kenda wapi. Moto ya uti wapi ayene tanini. Ndenge bakoyambela ye. Batuni oko sokola watoko kitamai. Te malamu na kitamai na tamboli mingi na tokaki makasi. Tena kokoko kitamai tena tamboli mingi makoleze ya kolemba bakumbeli o mai. Obandi kolia po yango bakoyambela moto. C'est la moindre des choses. Na lipamboli o tata mokele atake pa ya baindu. Kolia c'est la moindre des choses. Okolia. Na kati ya mboke zena ba invalide ba e bon sono. Na ba axe nango yonso ba kufimiso ba koka bato bakoyoka kate ba mbefu bato babela bato wana yonso mokonzi ya mboka nda yebi ko s'occuper na bango ayebi bino bato boko tambolaka malamu bino bato bomonaka bino bato bozena bilema ya nzoto ya kokoka boze bana ya kolo lopango na bango ba e bon sono baze bana ya ekolo ya kolo lopango donc bino yonso boze bato moko mokili kolandela bileko bia ntango kolandela ba incarnation et sali ke basusu ba ya be bon sono basusu ba ya na bilema ya nzoto ya kokoka alors bino bato boyei na bilema ya nzoto ya kokoka soko bosali botondisa ndako ya mokonzi po mokonzi akozwa soin na bango akosokipe na bango bao bamonaka te bakokomisela bango bilia balela te banyokwama te ate esi babotamaki ya konyokwama yango wana spiritualité lelo politique ya lelo est-ce que tali bato wana te esika bakoteka minerai biso yonso tokokenda te esika bakoteka ba diamant bakoteka mercure bakoteka uranium et coltan biso yonso tokokenda te tokozala te mais elo pango na biso yonso République démocratique ya Congo ezaloze ministre ezaloze président ezaloze général oze plus congolais que ngate toze na même titre ba congolais lopango ya tata na biso nzamba kelili kona senda lingaki biso na bino tozala ba congolais bomengo wana ya biso na bino sikawa po nini bobimi ba président po nini bobimi ba généraux po nini bobimi ba ministre ingetezeka kalokwa na ndako ya moko tata lingaki azala responsable na bomo inaye alobaki yo sokipaka na makambo nanga oyo po sungaka libota yo okosala oyo po obateraka libota na makambo oyo yango bisusu babimi ba généraux na tango ya etumba il faut défendre baleki petit peuple président ye wana zeko s'occuper na makambo nyonso ya mokolo na lopango te wana tamboli mabe tata alingaki boete tango azalaki na bomoi yo pe kuna tata alingaki obundisaka bandeko te me obundisaka bato ya libanda président zekotala sikawa soko balocataire ya lopango bafuti to boteki basavoka na zamba ya tata boteki marakuja boteki mangolo na ndako na lopango ya tata bokotala leki kuna bongi na nini te leki sapata zeko tambola na ngweze ya kobeba leki mikolo yo nini zeko tungisa boyei bokokisi mposa ya leki bokoloba teke biso nde bayaya biso nde ba vrai bana ya kolo lopangu ye leki lokola zeleki azena droit te bino yonso boze na droit moko mpasi po ba dirigeant politique ya lelo ba kei na bonzambe ya bapaya baze na tango te ba accumuler matière baze na tango te ba matière nini ba ya kala batambusela ka mokili soko bateki uranium malamu basomba ba gratte ciel et pas ya loposo pembe soko bateki coltan malamu bakenda ko bomba mbongo na ba banque ya loposo pembe nzoka nde ba nkoko na biso ba yebaka na zemo konzi po ba konza mibali soko ba konza mibali te na kozama mokonzi te e
Mais batambolaka na principe ya un pour tous. Moko po ya biso banso. Mais bakonzi ya lelo bakei na chacun pour soi. Moto na oya ye. Tale sika mokili kabwani. Toko condamner baindo. Te, toko condamner oyo yaki ko détruire kozala ya baindo. Oyo yaki ko détruire kozala ya baindo. Tango baze ko teka coltan, nani asala coltan parmi bango. Tango baze ko teka ba minéraux, nani oyo dirigeant nini ya Afrique asala minéraux na mboko ya kambaka. Te bayaka kokuta yango. Bayaka kokuta yango. Soko yo bimi président, outaki na peuple. Peuple wana pe, ezena ba peuple mosu basé président na ba jour à venir. Na mikolomise ko ya akozala pe mokonzi. Alors, yo gérant soko oteki ozeko gérer mbongo po ota la situation ya population na yo. Yango bomona kana mikili ya poto ba ayant droit ba kolo mabele kuna bafuta kana ba chômeur. Aze chômeur mazé mwana kolo lopango aze na droit. Principe spirituel. Oye pa na biso ba indo to ebite. Li papa ya ndeko chaussure ya ndeko ebebisi yo motema kasobungisi ya yo te to banda ko zonga na ba valeur ancestrale boko comprendre que tango yo naza ko ba valeur ancestrale boye bisanga te o valeur akuna ndoki moko koko na biso azalaka ndoki asilisa te toze ko ba valeur ancestrale oyo mfumu kimbango yelaka na 1921 réhabilitation totale ya l'homme noir oyo ne songianzi na mfumu kuzu kemu nzala mpanda na ngola ba yei ko koba misala wana lelo moindo zonga na ba valeur na ye lelo bo komisi libala business na mikili ya poto libala komi business po mondela privilégia mwasi a privilégier mwana a privilégier nyama e bwele a exposé mon bali. Tokolo banini. Mokili yabaindo lelo ezeko subir falsification. Et comme il falsifié, mondela du maye ya yo moindo atina se, azu maye atili kolona yo. Et comme ina incompatibilité. Ezelo kwa bazongisio makila o ezeko bala na tena groupe sanguin na yo. Eko kotisa incompatibilité na nzoto na te ko mema ona liwa. Poko koma maladif. Ezelo ko la motuka ya diesel oti yango essence. Incompatibilité. Motuka ya diesel etambola na mazout nango, motuka ya essence etambola na essence. Pour régime à moteur et raisonner malamu. Basi ya baindo lelo. Rezo ko mona bato mibale balingani basali contrat pour moi ça c'est pembe mobala c'est mwindo balingana po bota bana mibale bana wana babima chocolat. Wana babiloko na yoka katango bande kwa mikili poto babenga ngai. To signaka contrat loko ya zaki moi ça pembe ngana mwindo makasi to tente bana to signer contrat to bota ka mibale. Sikoyo moko wana ya misa toye comme par hasard ya lingaka te to kenda kotike soko na foyer soko na social soko biloko ni bolobaka na ngai. Bande ko etando ezengonga tokozonga na sujet mobimba o tokolobela vie de couple mingi ya mikili ya poto po nini pete yawa ya felika libale komi eloko ezangi tina libale komi commerce. Famille mobali mwana mobali soko ebisi bango na lingina kenda ko bala moteme bebi bango motema sopiso mais nano sali eloko te famille nano balembongo na yo te olingika ko kenda ko bala po nini po famille balingi baya ko bala mwana na bango ya mwasi po wana ba kokotisa misolo wana ba ko sala facture lelo na ba écran plat ekota na ba facture ali bala ba groupe électrogène tala biloko ba chaîne musicale soko ba ome cinéma mais mwana mobali opaye ko bale pa ina bino bobosa ni ke yepa longwe na libota tata boti mwana ya mwasi ya koka azeko souhaiter ata moto moko tiele mwana wana zemi mwana oyo penza ya mwasi na bote ya koka oyo
Et bon sono ata moto moko ko bima kaka te bamba ya ta zemi vraiment. Mais soko mwana na mobali ke bala e bon sono na libota mosusu. Tata ya mobali yoko sepela. Amemi abi papa na sepeli na mwasi moko kuna na libota wana mazekoka. Oko sepela. Po yoze na koka epai na ya mwasi, oze ko sala losambo, nzambe asungata mobali moko, ata zena makoki mingi ta ya ko bala ye. Abanda ko botisa ye. Me yo pe tato ko sepela mwana na ya mobali, akenda pe ko botisa nkoka ya mosusu, e bosono ya mosusu. Spiritualité c'est auto tiaka kate. Toko zonga, toko beta masoro ko fungula boyebi ya bomoi ya bato. Soko bolanda kibiso na lolenge longo bani kuna na sima matalatala de tous les jours ataka toko tanga ka bangote tata kwa ku image maisha bango penzande bakosala ka bolanda kabiso bo elongo bani na bokasi ya ngala nzumbu 9 lumière de tout le temps de tous les jours Montréal. Ye moto akosalaka misa pipe bilembo ya musika ponini te tatambuta tatambala oyo bazeko kotisa biso tango yonso na nkure ya nkota mokoleze ko yawa bokomona to kosala manako na nkota biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima kona manaka esusu matondo.